ennemi na yé liboso na vie na yezanga. Donc après nga, c'est la mort. Non soit so tambo le fatala asima. Ay soit so tambo le fatala asima. Donc le quoi nga na c'est ennemi na yé. So na kutani na, so na kutani atane lamba na ino katango. Ouais, sira que nini. So ki na kutani na eloko ya linga mingi na détruire ango. Ndenge kendele. Yannick nenga zawana ayebi ke manike akosala nga eloko te ni charnellement ni spirituellement. Yé pas yebi ke non sala manike eloko te ni charnellement ni spirituellement. La preuve en est que ba émission nyoso Yannick asali ba kanza ke détruire nga. Et puis c'est makam. Parce que on a un accord spirituel auto ko sa na mabete. Parce que sala ngo boyebité. Le kola mutaka lesa kindoki na ngana longwana bilamba te na longwana Yannick donc loka biso mibale biso mbaye to abanchor si to vandi 10 ans c'est kindoki na biso et ça correspondre il y a 10 ans il y a 10 ans siko yo mto longola nanga bilamba te webini na ko attaquer le so na chakal na olia yo tozo vanda na aye ko détruire coquette alinga boté ta ki no détruire coquette ayo défier coquette alors moi ça alliance pas aye ko défier coquette parce que alinga boté alinga relation na bango za caché. Ok. Le quoi la ligne de défier coquette, il y a monde à la qui s'y image et puis image en gros, il y a nudité à bana qui m'bang to l'accent en bon te prostituée. Ça n'a pas suivi chez moi. Dans la Bible, vous respectez ma plainte tout le monde qui quel péché Maria Toumba, Maria Toumba. Ma plainte est belle. Convocation est belle. Il n'y avait pas de convocation chez moi. S'il y avait des convocations, j'allais pas venir à l'aéroport. Comment vous pouvez me donner comment vous pouvez faire un document que j'ai l'interdiction de quitter le territoire congolais tant que vous n'avez pas amené les convocations? C'est moi qui était le plaignant. Est-ce que tu as vu donner ton adresse? Tout le monde a mon adresse sur le net. Tout le monde a mon adresse. Tout le monde a mon adresse. Tout le monde. On m'a arrêté comment alors? On m'a arrêté plusieurs fois dans notre pays. On m'a arrêté comment? Dans des histoires banales. On m'a arrêté tout le temps dans mon pays. On faisait que m'arrêter. C'est la voix qui crie dans le désert. Je peux pas rentrer parce que son azongi tano lingana bima ba okanganga tam suleka na okota bakanginga on les a crainte na pour oui parce que ça s'est passé et c'est loko elekela inga les conséquences corrigent mais que les conseils on les ba conseiller j'ai vu les conséquences lobiso goga zatika na ozonga nana mutakufani loko mokesha elle. Vous avez un problème dans la boutuka, on a un problème dans tango forte. C'est comme nous bomi salamon nana yo sepeli. Pour ya koloba ke nous nana la tango fort, bomi tango, obi famille tango te, obi combien moi nana souffrir te, Jaël pourquoi? Pourquoi on t'a tango za démission groupe? Pourquoi? Ati tango pona nini? Est-ce que tango la nana? Pour nous bomi sala tango sali yo nini? Tango sali o nini Jaël tango fort sali o nini moleka ngana ya papicho milka o sali bango bongo pona nini j'ai bien que ça prouve tango fort la nana pona ni mwana bato za mwana mukie a soutenir en famille na e pona nini j'ai pona nini otaki komba tango ko tango sali o nini mwana na biso bandal tango sali o nini ko Jaël bana ba camarade nana wana basa ba mariés pona nini. Tam voyage, la classe et la différence, ici on se retrouve. Ratakate de Bruxelles à France, Tam voyage, de Makambo, Yamé Ratakate, vice confort avec le wifi, ça veut dire Madou Sabana, au type Bruxelles. J'ai bien arrivé en France sans problème. Je regardais, j'étais tout seul derrière. Vraiment, ça m'a beaucoup. On a Tam voyage. Il y a un monde Makambo. Banamboka, il faut toujours voyager avec Tam voyage. Merci.
FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. On laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Ouais, salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichankimu, les soldats de la presse congolaise, les soldats de la presse européenne, toujours à la recherche des informations pour vous informer. Pour vous informer, c'est mon devoir de vous informer. Voilà, bah, chers internautes, bah, Nyoso Balingaka, Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne de Pétabno, bah, information, en temps réel. Voilà, aujourd'hui, tout dans un nouveau numéro, na chaîne Nabino Kaka, Image Pro TV, là, je vois directement derrière la caméra, grâce quasi au Azapé na régie, à réaliser émission au Kitoko, Nebo Talabiso na Bapalin, Patrick Maloa Vengi Global Service, Bakota Labiso 25 Rue Léon, na Château Rouge, Joana, agence de frais de Ngotin Dabiloko, et au Kende, Mbala Moro Kinshasa, au Tielelo, Lobby et Komi. Et pourquoi pas na Diesel la London City. 31 Rue Marcadet, Château Rouge, Joana, agence de fret aussi, au Tébilo, Lelo, et qui est conteneur 30 jours, maximum 45 jours, Basu Yango Kinshasa. Voilà, aujourd'hui, j'ai reçu pour vous. Elle s'appelle Ndona, Manique de John. On va essayer de parler encore, de discuter. L'actualité nous oblige. C'est pour ça que Yambeli Bino et Batouba Komaki, Yamba Manique, et Balinga Manique de John Nabango, Lelo Azawa, comme d'habitude, na chaîne Nabino Image Pro TV. Là, je vois directement Faya Basket, le PDG, et puis Chango Basket, Guy Basket, Héritier Basket, Topessier, Bambote, Ebele, Moussika Bakota Labiso. Pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, voter qui toka les courtois à Kota Labiso, au Azo séjourné ici à Paris. Je tiens déjà à dire bonjour et bonsoir à Manique de John Dona. Sourire, lèvres sensuelles. Papa Herbie, Radio Parole, puis Papa Blanchard Charles de Feu. Maman Karine Sako, je vous salue en passant. Papa Prince Mavouva, Nabosani Pété, Papa Junior Kungenga, Papa de la foi, notre pasteur, je te salue en passant. Que l'Éternel contrôle la porte de nos lèvres, que l'Éternel nous oriente au nom de Jésus-Christ, que seul le Saint-Esprit règne dans cette plateau au nom de Jésus. Ah bon? Vous venez ma voulosité. Non, non, non. Nabi Yenge. Yenge. Naba mama. Naba ndona. Naba mvuluzi. Naba mbasi. Nabi simbi en Congo. Napesi binombote. Je salue notre président. Napesi bambote Ebele. Napesi maman bambote. Napesi Ernest l'imbattable. 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 Chérie, je t'aime beaucoup et tu le sais. Malito bandika siko pena. Bolingwa solo ekufate. Bolingwa solo ekufate. Bolingwa solo ekufate. Et bimi déjà médié ekufi na ngo déjà. Ya bolingwa solo ekufate pisha. Wa yo mtolobi. To uti musika. Mais ki ba mobali pe so aboya boy na ye. Mobali nanga ko boya ngati na rassure na ye.
maoloba na TV te kuna siko na rassure omoni loko salami na coquette yango wana basa makango ba mi bwaka makasi elle loko salami na coquette yango wana moi c'est makango mi bwaki na couper na ya muke oza ko embrasser mobali ya bat moyibi alaksa keno yende mukolo loko azakena na mpe na kimia Ernest l'imbattable monsieur mon mari Bouzana bino pepele. Pepele. Tozalaka pepele. Bon, ya. Toza ngana na poto ya zanakin. Sinon sona mobali na obetela mutu lisolo te. To soli pendant 10 ans. Est-ce que to lemba no solo lelo na 11e? Nga ya mbeka camionnette. Maman na ba maman. Camionnette mbola descendre Simon Kimba ba solo li bien petit na R9 yemo pause là et moi c'est sika abiseka R9 atinda ba mesure na ba taille pour na veste ba soulier ok ne na R9 au bala na ibisaka camionnette nengo tangi kombo na ngai na cimetière na makamba fali obenga no fali obenga na ete na loba ngo awa na plateau pisho bosani obosana na ba fali obenga na ba benga na ki donc il y a un pouvoir à moquer et pour na loba na ndenge tangi ka kombo na nga ozo kombo la omi kombo li ba obengana o ba bengana e soni nde muto esala e mobali na nga déjà a fréquenté camionnette te mobali na nga okoba ile mo cité mobali na nga ata bali ba 6000 nga na première dame ba bika ki se pola ka yanga siko e pola te pona ibesika na telemela ma casse na télé ma place à ma B place à ma B ali ba na na télé mi sango place à ma B na mo pera ba muna ba compagnie dans moni ba se pelé à libération R9 a libéré siko c'est bien siko point niti ça fait une semaine yango ba ça l'émission tu vas continuer. C'est bon ici là. C'est les jeux. C'est un jeu, on a joué. Ouais, on a joué. On a joué les jeux. Ben oui, on a joué les jeux. Là c'est que bon to sang sa force sang na to ko attaquer bino bo utiliser attaquer nga yemoko. Mais nga siko na to sang sa force. Tant to ko attaquer bino bo kwea. Ezamabe. Est-ce que biso to attaquer bino na TV, biso to nga na ko attaquer bino à l'ombre. Ke ba mutabata me alikio na maele. Siko mutango abatami sikoyo neti mutu okola mwana na wa mulai wana oyo na lesa famille na ye na sele ye sikoyo yebi azaka na mwa musana nga R9 na poto ya koselinga makambu keno nga na linga ye déjà yani ka linga kete mutu ya linga ko to ko pusa pembeni oyo tamso yani ka pusa na pembeni ayeba ba faiblesse na ye pas bête bien. C'est très dangereux, hein. Vous jouez à un jeu qui est dangereux. N'est-ce que mon ennemi na ye aliboso ezanga. Après moi c'est la mort. Ennemi na ye aliboso na vie na yezanga. Donc après nga c'est la mort. Non soit so tambole fatal la sima. Soit so tambole fatal la sima. Donc le quoi nga na ennemi na ye. So na kutani atane lamba na ye na okatango. Wa sira ka nini. So ki na kutani na eloko ya linga mingi na o détruire ango. Non tant na lo babongo yesu kwa zo so ça ma yeli et a pousser intelligence musika. So akutani lamba ta kutani na mwana kasi. Nana mwana ya mukie. Moi si on a état d'esprit na été. Na buto ko kutana pe na mwana na esprit mwana na nzela na ye. Alors ça na monini. Abouti ko toucher bana. C'est que quand tu crées la guerre avec les gens, il faut oyer banani obundana ye. Ozo bundana mama ya batunga na bisa bana nga na bana bango bisho na ta ko tumula mama ya muninga te. Oyer biloko nini ya ni ma esprit na été. Finganga na mama na yo na bota tu es le fruit de mes entrailles. Mama ya muninga ko oyer no sengi pardon bien. Na limbisi ya boke malamu na simatika la bi utaona. Totala. Ndenge kendele. Yannick nenga zawana ayebi ke manike akosala nga elo côté ni charnellement ni spirituellement. Yé pas yebi ke non sala manike elo côté ni charnellement ni spirituellement. La preuve en est que ba émission nyoso Yannick asali ba kanza ke détruire nga et pesinga maka. Parce que on a un accord spirituel auto ça na mabete. Parce que sala ngo boyebité. Vous comprenez? Bientôt quand vous vous attaquez aux gens, oui, moto na sa ko s'attaquer na ye. Tant au fond na univers, na opéser ton opéser te. Oh nga na sala na Yannick bino boyebité. Et le ko eza na Yannick bino boyebité.
bino bosu Yannick bo ça c'est émission na miso nzambe na oloba mobali nanga aza malade mobali nanga aomela masangebele mobali nanga aza na addiction ya bière na ya whisky donc aza innocent po même na miso ya na loi ya kaisala muto abomi mutu na kwiti na muto abomi mutu normal ba jija ba onde moto e bien to landa bien moi maye olanda ba jija ba onde monte sikoyo mutu oyo abomi normal ba jija ke makasi azo à peine capital muto abomi na kwiti baba kendo soigner a malade siko R9 abomi na kwiti yo abomi na normal ba ojiyo za na peine capital. Donc faut te payer on na bango donc bango ndem toi ça là oui vous avez utilisé quelqu'un oyo sous les effets aza dessus sous les effets ya kwiti même oyebi yo fa na mboka mundele au s'intégra oyebi ke muto aza na kwiti ba chake microté l'état a kangela a obimisa biloko esengelite. On comprend le danger na moi si ko to ana danger na yebisa ibino nemi liboso ezanga après nga c'est la mort. Voilà Manique de John généralement bah yongala lo ba makamba batu ba mona na ba kota raté va dizai royaya kolongola bilambe za koloka oto yaka mutakala ndeto uta nde nso kolongola bilambe za koloka te mais mama longola bilamba na miso mwana mobali Armani balovo ka livre il faut moi so eza koloka te mama longola bilamba na miso mwana mama lala na mwana mobali lokola mutakala eza kindoki donc ngana longwana bilamba te na longwana Yannick donc to loka biso mibali biso mbaye to abanchor so to vandi 10 ans c'est kindoki na biso ezo correspondre il y a 10 ans siko yo mto longola nanga bilamba te webine na ko attaquer lo so na chakal na olia yo okomi ya Yannick alba il faut comment na 1 okoma na DT pisha il faut okoma na 1 na 1 Bino Kabango nzeta mbongo babi mayele babi zala mayele na samo il faut za mayele so za mayele te ba olia yo na samo il faut za mayele les seuls et uniques les véritables Kodia Willy Moucheni to pesio bambote ebele Orléans Senga to pesio bambote les deux jumeaux donc to pesio bino bambote Monsika Bozali voilà mais Manique de John l'air au toucher les solo ya ser na biso coquette femme légitime non linga moi elokoni l'air yo moni makambo uto leka na bana coquette alobaka na miso nzambe libala na ngai eza pour les meilleurs et pour les pire yango wane na basiko robate la pire coquette pire yango wana gérer pire petit nanga gérer pire ba gérer ngo ba kima ngo te ba kenda nango wana pire les meilleurs ya kisengo bombandi zaka les pires est-ce que boya mobile non a les pires te obaki je serai là pour les meilleurs et pour les pires alors les pires et akamtema pour mobile ce que l'accès na miso to se kaza ya yote mobile na yo ngana l'accès R9 na réseau après 10 ans de relations zaki non akuli oh bomba voilà mwana maele ya ona dinga uza mwa maele mobali na yo babete la getolo te mobali swaza yo coquette abete la itolo te abeta tolo na mariage alaxa ka alliance ok na miso nzambe babimbe to libala eza pona mutu moko nzambe na ngai tala mwana mwasi oyaya ona nje na liwa babala ekutimie civil religieux nzamba yebi relation na ye na bote yo ba yebi yo te binano na TikTok terrain wana nzamba lingaka te ba toucher mwasi libala nzamba lingaka te ba toucher lit conjugal terrain ozoke nango petit nange bomaka tika coquette wana coquette a joué na grand jeu a joué na grande ligne na ligne ya ba marié a boti mwana na ye yaya bota leki omoni bota se protéger aleki moi sinanga sortie médiatique moi sinanga po ayebi ke nzamba o frapper payer ami benzi a protéger par ami protéger ye bote ami protéger po ayebi ke nzamba o beta ye na fi wana parce que ya kena na coquette liboso na ndenge ni akene na coquette liboso na ndenge nini auto na bote yaki na liboso nanga pourquoi ponyo kola ça va na frapper na bote pona moi mbalo na bote ya bible abi moi so linga bomisanga ayemba moko abi nzambe o wana bote asalisa ko senga pardon devant nzambe ndeva batu siko yo muto tikala so bina na TikTok ocha image ya mobali ya batu abala basi makango soko lingi moninga yango moni Yannick ani moi mukie na fanda apani po na première dame
Respect. Ato ye ndenge nini malobo ngana etolobana likolo ekanga mabele ekanga soko ayepa na oyeba ke na so na fundi pa nzambe nga banzambe malobana alobana nga yango yo yo baki mwasi so basali 6 mois na mobali bako mwasi na mobali nzambe na ye na 10 ans nga na sa ekulusu. Tu penses que moi si tozo vanda na aye ko détruire coquette alinga ibote ta ki na détruire coquette ayo défier coquette alors moi ça ça alliance ba aye ko défier coquette parce que alinga ibote alinga relation na bango za caché. OK. Le kola alinga ka défier coquette yango nde alakisi image wana et puis image yango ya nudité ya bana kimbango to laksa yango bongo te prostituée ndumba. Elele goûter laisser te andumba moi so laksa mutaka na onengwa na kaleson la mobile ya batu ndumba poto ta bantu yango ya kinzela ndam tika molibala muninga ndumba tika mobile ya batu luka ya yo lukata ya mwana muke mazala ya yo lukata petit chéra mwana muke tout ça ta première dame bini bolingo za ba première dame te poani yango o muso akena na TV na Mathieu Boche en tout cas na lobby maman na papa balobi kuna babi deuxième première dame azo ya na Congo eza nanyo maman yebela na otinda ba ocha image régime ocha image Fire basket Shango basket bocha image grâce cha image Grâce to lobela voilà. Bolobini na image babi de to se préparer deuxième première dame azoya na Congo. Deuxième première dame azalaka moko. Siko ye deuxième première image deni. Na abi deuxième première dame azoya. Siko deuxième première dame ngoza nani? C'est que président sui makangu. Comment yo connaît quand tu faut le deuxième abi deuxième première dame. Première dame, moi si na. Première dame ezali première dame ya mboka. Moi si na ye aza maman présidente abenga ka ba kombo abenga ke première dame te. Alobi deuxième première dame aza ko yato se préparer. Eza nani? Siko première dame na biso to yebiye. Siko ye deuxième première dame wana eza nani? Maman yebela. Maman il y a pas de fumée sans feu. Maman yebela tala tout autour à papa. Maman contrôler papa ta yango. Ba beteli ba boakeli boakela déjà maman contrôler papa. Ben non compréhension na yo. C'est ça ya. Zoba balaxé sans atram sapinga na poussin TG. Habite deuxième tout se préparer. Mathieu Boche ba yebisa que deuxième première dame azoya to azoya. Image yango wana ngam na lobi yango te. Image yango wana deuxième maman deuxième première dame azoya tunaye ale kasuna teva bandela sous a perception signification. Pour première dame, tu es azaka moko na mboka na biso. Alors deuxième première dame eza nani? Soki ezaki ya nga lo babo se préparer ba fan nanga deuxième première dame azokota. Ya lobi deuxième première dame azoya na mboka. Oyoka ba tu peux aloba ke moi si nanga za aleki mo kilimo malakito. Te wana te ya tika osala boy ko ça exemple mo banal. Oh, on ba deuxième première dame azoya tout se préparer. Deuxième première dame te dit que première dame na mso moko. Okui wana pohani. Te ya sa première dame pe te première dame na mama ye basi ba yebi ke basila makana ko ika wana parce que nga na muta mayele. Ngabe guerre zoya. Maman yebela deuxième première dame baza komi ko annoncer malé mamé. Congolais alobaka likam na mbwakela fuite bimi. Maman za nzambe fuite bimi. Yebela maman. Yebela. Babi deuxième première dame azoya. Niki ulingi kimia te. Te na lingi kimia makasi. Ya on a ba yebela déjà pour to boyi deuxième première dame ya créer les sous ba problème. Parce que toi na première dame moko ozo kumba mboka bien. C'est que deuxième première dame nga uta. On va créer les sous ba problème. Ah et voilà on continue mais Mathieu Boche confrère Nabiso oyo batulio bati ba imaginer na ba internet. Il était humilié. Ba journaliste c'est pas la première fois que Mission a humilié journaliste. Bon, on a tant à effacer. T'es bien de profiter dans la classe de bolo ba. Ba ko répondre ngo soki nga kutu na zaina me compte na tant à effacer te na ochela yo. Iloni o ya mabe yo moni ko. Naza investigateur na ko sala émission ata na CAWC. Ata na Sanzete. Les investigateurs ba sala ba émission bongo a sala ngo partout net yo. So que ça l'investigation na Sanzete o sala émission na Sanzete. Où est le mal de faire une émission sous un arbre? Où est le mal de demander si quelqu'un santé na eza boni? Mondé soit tourner comment tu vas? Je vais bien, merci. S'il va pas bien, parce que mondé soit tourner comment tu vas? A tourner avec estime, avec respect. C'est qui t'aime bien. Parce que au bapé ça ka bonjour. Somme ta la question comment tu vas? Au bané je vais bien. Au senge na merci likolo. N'est pas prendre sur la classe. Si ko baton bazo tirer la va pouvoir rebeller au ambassadeur au comment baza na immaturité modèle wana.
Nous a contre Rosa. Mais oui, c'est l'immaturité. Comment tu peux gueuler, tu peux humilier un journaliste comme ça devant son micro à lui. Et tu l'imposes, un micro y'a beau. Lui tellement Mathieu Bosch, t'es bête comme toi. Oh, je te dis la vérité. Ouais, en tout cas, excuse-moi, que ta famille m'excuse, mais t'es bête comme tout. Regarde comment il t'a humilié. L'humiliation de Mathieu Bosch. Au moins, comment t'es. Humiliation de Mathieu Bosch. Mathieu Bosch, autant il facile. Papa, bien ta classe à Pamba. Maniqué, toko humilié ngate. Toko humilié ngate. Peut-être journaliste les étés pour y balancer image na délire nanga mais soko ke une éducation John a pesanga na obaluka no na mabele na obaluka no so mon biso maniqué lelo to comme ça la émission sans injure parce que ba comment il ko humilier papa nanga ngabi bon loko na komi ko humilier na zonga na éducation ya ndako on a respect, on a respect. Mathieu Bosch akenda ifasik, ba toucher famille na ba toucher mbongo papa na bango ba no fouter les classes. Mbongo oh, excusez-moi, mbongo oh papa na bango abandai ko fouter la classe. Tozolo bango parce que ça n'est de trop. Il faut que ces pays-là ba valeur ya batou. Pourquoi un pays ne veut pas valoriser les gens? Vous arrêtez les gens comme vous voulez. Vous faites des choses comme vous voulez. C'est pas dit que ce soit un pouvoir, moi je suis dans un scénario. C'est pas dit que si vous avez un pouvoir, vous avez le droit de nous tout faire. Parce que c'est notre pays, c'est notre nation. Quel état de droit nous sommes? On est en train d'humilier les gens comme ça. Je viens à l'aéroport, on m'arrête, maître... Doris Lutonado, je te salue en passant. Je viens à notre aéroport. On m'a arrêté. Mais à Roissy-Charles de Gaulle, on m'a laissé passer. Quel genre de pays? Ça n'a pas suivi chez moi. Mais la Bible nous respecter ma plainte tout le monde qui Maria Toumba dossier Babi batinele ma plainte belé ma convocation belé. Il n'y avait pas de convocation chez moi. S'il y avait des convocations, j'allais pas venir à l'aéroport. Comment vous pouvez me donner comment vous pouvez faire un document que j'ai l'interdiction de quitter le territoire congolais tant que vous n'avez pas amené les convocations? C'est moi qui était le plaignant. Est-ce que tu avais donné ton adresse? Tout le monde a mon adresse sur le net. Tout le monde a mon adresse. Tout le monde a mon adresse. Tout le monde. On m'a arrêté comment alors? On m'a arrêté plusieurs fois dans notre pays. On m'a arrêté comment? Dans des histoires banales. On m'a arrêté tout le temps dans mon pays. On faisait que m'arrêter. Dans des histoires banales. Parce que dans notre pays, on n'aime pas la vérité. Tu ne peux pas dire la vérité. Ça, c'est chez nous-mêmes. Nous-mêmes, Picha. Mais aujourd'hui, moi, je crois que le président Fatou Béton il a instauré la liberté des opinions. Tout le monde est libre de parler. L'état des droits, mais on m'avait arrêté. Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais fait? Les temps des insultes, c'était à 2017, 2018, de là. C'est le passé. Là, je venais de Paris, j'avais mon visa en ordre, mes papiers en ordre. Avant d'acheter les billets, il faut que vous montrez les visas. Si les visas n'est pas bon, on ne vous donne pas les billets. Alors, eux-mêmes, les Français m'ont donné les visas. Ils ont vu que c'était parfait, que je pouvais acheter les billets et sortir du pays. Mais les gens de notre pays, ils ont fait un montage pour dire que non, j'ai des plaintes, or que ces plaintes n'est pas vrai. On a dit qu'amener les gens, il n'y avait personne. Pourquoi vous faites ça? On n'est pas en sécurité dans notre propre pays. On va aller où? Vous nous poussez à s'enfuir. On a fui notre pays à cause de l'injustice. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de dire la vérité dans ces pays-là. Pourquoi? Pourquoi vous nous maltraitez dans notre... Pourquoi nous fouillons Kinshasa? Pourquoi? Oui, passe ni na yokane na enfant da. Oui, passe ni na yokane na enfant na mboka. Oh, mais j'ai pas le droit de rentrer à Kinshasa parce que je n'ai rien fait, mais on va m'arrêter. Tu n'as pas le droit de rentrer à Kinshasa. Je n'ai pas le droit de... Tu as l'interdiction de rentrer à Kinshasa. J'avais l'interdiction de quitter le territoire. J'ai quitté parce qu'il a eu une intervention. Alors, c'est comme moi qui intervenir sur Azate Mukolo na zonga Supoto. Alors que j'ai un visa de 3 ans. Mais je ne peux pas aller dans mon pays. Par là, tu commences déjà à signaler
Que tu vas rester ici. Mais écoute, mais depuis ce modèle, on a bimé la aéroport wana. Ata bacheli nga 1 million ozonga susu. Modèle on a bimé la aéroport wana pena na kolela, hein? Na kangi bilamba na longoli bilamba na nitika mutakala. Heureusement, il y avait les sauveurs. Bakangi nga na kati ya bureau. So bakanga nga na kati ya bureau te me ba vidéo eza. Bakangi la nga na kati ya bureau. Ah bon? Ben oui. Si ko so goga ya la, na nga na suzonga na nga na ya te mais j'ai un visa mais j'ai pas le droit de quitter mon pays. Mais ba bimile ba pesi nga visa. Mani de John, Batuba Otala, Loba Mora, Tolobe, Mani Kabwa Kingunda. C'est ya solo vraiment confirmant au lelo que Mani. Est-ce que Ngunda koute ça on a té na bois qui n'a pas ngunda té mais c'est la voix qui crie dans le désert, je peux pas rentrer parce que son azongi tant no lingana bima ba okanganga. Tam souleka na okota bakanginga. On a crainte na yo pour na retour. Oui, parce que ça s'est passé. Et c'est loko elekela inga. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Oli ba conseiller nga, j'ai vu les conséquences. Lobiso goga zateka. Na ozonga nana. Nana ozola leksanga. Non, avant na leka, il faut na sa intervention. Pardon. On a le droit de sortir quand on veut, on a le droit de rentrer quand on veut. C'est pourquoi on a voulu de prendre des visas qui est normal. Parce que ça est normal. Tokena normal. Yango tozo ba visa wana. Pour to kota bangulu te. Tozo na kota pas irrégulier. Na zu visa o eza régulier en ordre. Visa français somo nanga naza en ordre. Mais na mboka nanga babi naza en désordre mais bango ba papier à visa te. Tala. Mona. Parce que Tamsou respectait mes côtés. Mes qu'on a respecté, il faut respecter mes côtés à Awa. Parce que les visas, c'est les plans qui les donnent. C'est pas les Congolais. L'Union européenne, les Congo, ils ont l'Union européenne. Aujourd'hui, Tamsou voyager parce qu'ils ont visa de travail. Tamsou Moussala, ils ont des services. Tamsou Fallo. Mais tout le monde était ici. Je suis venu travailler, tout le monde était ici. Premier tour et puis deuxième tour. Deuxième tour, tout le monde sont. Mais non, tout le monde sont entrés. Moi, j'avais pas le billet. C'était juste le problème de billet. Ouais, j'avais pas le billet à ce temps-là que tout le monde a payé leur billet. Moi, j'ai peu de revenus. Mais oui, mais non, il faut que y ait un événement ici. Il faut qu'il y ait un événement, un concert ici. Tu peux entrer. Mais non, sans lettre, tu peux rentrer. Sans lettre, tu peux entrer. Ah bon? S'il fallait un événement ici, sans lettre, tu passes. Ah, okay. Mais comme il n'y a pas des événements, quand tu viens à l'aéroport, on regarde les visas, c'est le visa de travail, tu ne vas pas entrer. Parce qu'il fallait à Kinshasa. Fallait être aux États-Unis. Non, fallait être ici. Okay. Il jouait ici, en Europe. Il était en Allemagne. Ah ouais. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Qui pour un concert. Maintenant, soit Kota qui pour un concert. Mais surtout, mais que vous avez par rapport à l'arrestation à Maria Tumba. Et puis, Maria Tumba, il fallait bâtir Kanaba Bangoye. Ah, moi, mouké. Ah, commerçant, t'as la famille, naé. Mais tu vois pas comme na conseiller qui est na qui na mboka na biso mona muke so azana raison mais so fingi mukolo comme na raison ici la prochaine fois a finga te azana problème papa sango a ke pas so ka lo bana papa sango alo bane pona métier a touché personnalité na été et loko ça qui papa Israël parce que Maria a touché qui famille na ye moi si na ina bana na mais ceux qui aloba ikana papa sango makambu kaka ya ngana badenga aloba na sango ti obanda émission boye obanda musala boye atushanga te afundanga te mais ye akoma ikufinga mwasi ya sango bana na iba yosani na kati otiki manike mutalika na YouTube okomo finga prince aleka na YouTube te mwasi koma bien ndenge ezala ngana pisha toko finga to abata métier moko pisha mission ta bando finga prince ndeni pour ça la métier morte c'est convenant de yangoana faya basket asa na registre asa réalisateur asa producteur asa événementiel yo olongwe na makamba YouTube okomo finga événementiel boza nzela moko te Shango basket asa ka ba faire na ye olongwe kuna okomo les managers oh elo ko na ndefo otika eza neti Jaël j'ai la salisu ya oh Jaël au sala on a ça m'a donné foi au dos. Puis ça ne se passe pas comme ça, bois jeune. Botika. Mutakufa anelo kwa muke. Jaël. Vous avez un problème na botuka, on a un problème na tango forte. Si qu'on est bomi musala mwana na yo sepeli.
po ya koloba ke non nana lala na tango fort obomi tango obi famille a tango te obi combien moi na souffrir te Jaël pourquoi Pourquoi tu as tango zani misia groupe pourquoi ati tango pona nini est-ce que tango lala nana po nous bomi musala tango salio nini tango salio nini Jaël tango fort salio nini moleka ngana ya papito milka o sali bango bongo pona nini Jaël black ça preuve tango fort ala nana pona ni mwana bato za mwana mukie a soutenir la famille na e pona nini Jaël pona nini otaki komba tango ko tango salio nini mwana na biso bandal tango salio nini ko Jaël bana ba camarade nana wana baza ba mariés pona nini J'ai besoin de nécessité ma cambonio soso to bido ça ensemble tout le monde va pique j'ai toi non mona Edi Badiate qui est le directeur et puis c'est un abisso nana bodou gezag loka famille na e ando benga mana nini bonini zo sala que j'ai là comment aussi comporter nana n'a pas de respect GLP azaz nana n'a pas de respect nana n'a pas de respect vis-à-vis des gens bola mona été nana n'a pas de respect Jaël nde azam tema moto yango ya lobi nana sala bingana ken makambo bela mabe Edi Badiate sala ngana ken makambo bela mabe pour protéger Fally Tobomba Jaël nda kokite bakansa yi makambo banda sala biso bako sala ngo batnyoso ba moni ke Jaël a sanzi Jaël a raison mutu mususu alinga ba citoyenneté mutu mususu alinga ba manquer respecté biso ba nyokola biso na manquer biso ba respect ya ko bengana ka biso mais Jaël a supportant ngote tant ozo ba Jaël ana sida on a preuve c'est une jeune fille azolu kalibala asana bana na famille tant ozo traiter azana sida a sepela et puis muto yozo finga obi ke bosala ba secret bino mbale otonga ba twepa na ye est-ce que Jaël a supporté ne manique supportaka Jaël peut a utilisé ka ba armes parce que il peut des ana minduki ne za masasi abeti masasi mais loko salinga pas Jaël falo beta kana na masasi falo beta kana na Edi Badiate ngaye likambo ya Edi Badiate na victime comme likambo Jonas Fally bato ezo dinda boka Jonas na mai Abora Jonas ya Jonas boka Jonas na mai mais directeur au salani directeur a oumeli déjà na Fally likamba bato ezo dinda Jonas pa futaka biye tout le monde d'ailleurs toujours au nom ya Edi Badiate baboka Jonas na mai so ba ma yeli likambo na solo ba oyo so baboka Jonas na mai te nde ba commerçant nyo so ba dindaka bato elinga ke zinda so Fally aboki Jonas Edi Badiate Jonas na mai Edi Badiate Jonas na victime a une malchance amataki bato bien depuis kasi on histoire Jonas te autant la Bible te bato batanga Bible ba bikeli comme non le bizarre solo yango fa ya basket na pesi ombo te place ça na pesi service traiteur Misamo na pesi ombo te place ezali so lingi fait nous ça bien Lucas service traiteur Misamo Titi Kabalo champagne rosé Mania Kabalo j'étais salé en passant R9 l'imbattable monsieur mon mari Crisco le voix d'Isaïrois maître Doris Lutona Dieu je te salue en passant Tommy Tony mais mon frère je te salue en passant Jonas azaka na mission ya Nzambe mais Jonas a comme okima akikota na kati ya bato ba commerce ba boaka ba bien na bango nyoso mais Jonas a batami si yemo kwa yolo ba boaka ngana mai sinon te bato kokwea est-ce que tu penses pas que bino bato ba poussa lelo pembeni ya mouvement wana ndebo yo mema bo soto yolo bananga pour l'entendre ensemble plateau ezaya yo poser nga question manike bo sotoni yo mema na victime non répondre yo le bananga manike yo na ken pia na bo sotoni obo mema na victime non répondre yo poser nga question manike ba bien fait yo mema na victime non répondre yo en général, là je parle en général. Ne me pas en général. Tant que na coupé ça, tant ya poto ozala. Est-ce que mon anga na groupe na bango? Mon anga na groupe na bango WhatsApp. Mon anga na ba soirée na bango. Mon anga na ba restaurant na bango. Division ka si place banda ya mwana. Ngas ko na zaka na bango te même lettre za na kishasa to za raté. Ozara na liloba mo lobby soki ki mangai te. Départ na ngai. Victime écoulée. Ba journaliste ba okulé na loba ango ba so ba ko mélanger oté ba ko mélanger ngana bango te o regretta po ya avion mo na ya regretta po na ya avion mo na bango po na ba ke suka boy na loba na awa na bi il regret nga po na ni na ya avion moko na ba Jaël à part Valdi po na ni na ya avion sincère condoléances à bungisi koko na azalo kwa mama na e Valdi tambwe on y ensemble na pesi ba condoléances mais na regrette ka Valdi ma koko na morgue yo que ça l'émission
ezala te wana mama abokoli obanda bomona mais mako kona morgue oyo sa l'émission Valdi bosanga mama. Je pense pas ils acquittent un souffle. Te akoko pesa message te. Akosa langote. Wana mama. Mama na papa na mama wana. Akosa langote fafa na salela e. Elo kwa suke tikali ka fa lela e. Na regretter ma kasi Valdi. Na regretter ma bé. Toi dans mon qu'il soit des erreurs et comme il a battu nous surtout peut arriver mais courage à toi Valdi. Force à toi. À part Valdi, na longoli Valdi. Na regretter ba tout na bango avec moko. De Mumbai à Bev, na regretta na baki équipe yo. Pourquoi bango pe wando ça musala na bango bien bando ça analyse na bango bien bando vendre pe artiste na manière na bango bazaki vraité parce que na moindre erreur ba obeta sirène ngapena ngana kento finga ni ngapena lobana fali na finga ite on est au finga na bini na leki na succès na leki na gloire ba bitinga na potuno ya au finga te. Oui, pourquoi on a commencé à niveau en atteint? Parce que Ken Piana va gérer un souci. Ngam ta gérant les assoulés na Ken Piana. Parce que on gagnait rien. Tout ça, ça, tout ça, l'autre Ken Piana m'tendait pas sans ngambon. Bon là, mon sur Ken Piana c'est une victime. Parce que c'est l'été. Visa na bazala na ngoti le faut pas payer. Il faut pas payer ba. Bon payer ko ba mbo visa. Tande ba gangi ou. Ba lion to banda ganga. Tengala Ken Piana. Ken Piana tika la visa te azwate. Au visa ou Ken Piana voit les gens. Ya ye moko. Ah, tout le monde a ma vidéo. Ya moko. Tozolo ba visa wana ezala ya ye moko apese la ngombongo po fali alinga kutute sula pesa e visa silika mabe. Asilika makasi alinga te. Ken Piana yana ba propre fort na deuxième fois pa yana ba propre fort na ba refoulé troisième fois te ba refoula ka ite andima ko zonga. Oyo nani lité akanda tikala boloko na 10 000 francs na 10 000 dollars na poche mais après ba refoulé sous abi na mboka na soit ba bonga te yango yo oya ka poto Espagne wana oya susté ou bona interdiction de territoire lité akanda nani kindingu batone soit kota en Espagne Marcaus ba kota susté Virginie ba kota te Poani ba yaka ba il fallait pas souka en Espagne ba kota Paris na mayuya Bafunda bango. Ouais. C'est vrai? Vous y fouillez mani de John nous en a pour toi. Na loba ke mokia na mokia na loba ki que je salé en passant na ba ka di badia ta kufela moi na 17 ans ba loba te. J'ai la lobi ngoti. Ah? Boba na okosa. Mokia bina ngozo kosa mani ki na loba ki on a live mokia ba na okosa. J'ai la lobi ngoti. Mam sou ni ngani pas. Est-ce que tu crois que il dit badia ta responsable à kufela moi na na? Akufela ki ba bomba ki. Ba mo ba bisi na ba bomba ki akuta okufela. Ngana kisha sa di badia ta kufela moi na 17 ans ya mukolo moi na liboso na vina ya uta okufa. Na mbinza. Et après tout, les mignons surtout matanga nyo sur cette île où on partage. Moi na te wana il fallait pas partager ça moi na liboso akufi faut pas partager ba bomba on point ba bomba en guise de cause et bembe commission inde. Ils ont posé ça bestie, ils ont posé ça. Il fallait pas le ba moi na nga kufi liboso na laksa batu kena na kufeli. Ba laksa même pas matanga. Azala ana concert moi na kufi. Je pense pas que les a vie privée à batu. Il y a vie privée matanga za vie privée matanga za ya mutunyo son botama pe za ya mutunyo so. C'est ça qui vit privé na internet. Jugé bonté babata maki babombaki. Ko bomba par rapport. Ba mo ba yebi. Nga yebité. Na makambo ninge okende lini to rosa to ni ba rosa la pour ko arrêter hémorragie o. Na yebité na ba na okota parce que ça tire matin. Jaël ti azo babonga yebike général a okota ngote. Maniki a okota. Il faut conseiller peut-être. Non, en fait, ça va on conseil. TGL bêta bango toroto. Ya. Bêta bango toro. Le quand bandi maka o bêta biso. Na loba na bango na ibandeli. Bo suspendre Jaël. Azo finga ba insanité. Azo chakumba fali. Simplice Anjolo, Cyprien Anjolo, Bunda. Ba obeta bino toro bwana se jela on nyata bino bwana se bo sola na se bo suspendre Jaël amoni ndenga azofinga ki abibwara ça là kuna te ki abibwara te tanto ya ki rare na il fallait ba arrêter so ba pesa ka punition attends une semaine
anga finga tout le monde a vidéo artiste et artiste azaïkou na posa mona tapé tabino papinyo so accebo lo bela bosa ba pekisa ko finga déjà ba pekisa ba ki pekisa me connaît ba pekisa déjà ba déjà sexe a confessé ya otengama tu qui m'a béni péya tu qui ba testiki ni lema basi ba lobby yango non je répète ce qu'ils ont dit il y a des vidéos ngam na lobby té il y a des vidéos que cette fille là a zo finga quadra ils ont laissé après les loba ya loba ke non ba té ba mais c'est par là que directeur a lobby so mutana ba rendre compte à rendre na fingi déjà muta fingi 8 mois muta kanga ki okati asatika ki akei yo ya oganga so ja la finga qu'est-ce que batinda ki na groupe F victime ba mane ko tinda ya lobby on banda otinda banda opese ko ba matière ndeni ofinga mutu wana musu mutu munene kotanga komoni te lobaka mutu munene wana otala ila va jaya lobby te na yoki ne pasi pona ya Joseph Chako bima na makambo yo osolo ngwa internet kaloko sambwa okosambwa jaela ebike bazo muta filmaki edi badia tesaki falite ezaki grâce temo c'est que jaela ebike mutan edi badia tazo koloba makambo na muta filmer grâce temo vidéo ça la maneta grâce temo aux États-Unis oyebi ndenge suye il y a presque grâce temo ça il y a presque grâce à ça Mazan États-Unis. Yo place ça, loi place ça. Yo place ça. Ah yo place ça ko sika ça dans les États-Unis. Restez moi dans Paris. Azan en parité. Fouiller na Paris soko. Azan États-Unis. Après sur information. On y matière. Ya omoninga. Elo na sepela kaya. Bomoko. Bandalungwa. Bomoko. Bandalungwa na linga ba petit na nga fort. Soka na lobika matière. Général. Tina sake mission na lobaki likambo ya Edi Badiata ba viende mutu alobaki manike bandalungwa ezokwea fali azana bandalungwa fali bwaka Jonas na mai bato ekomo dinda bwaka ye na mai komisa ekabaseli bwaka ye na mai ba bwaka Edi Badiata na mai soka bwaka na mai ta odinda nae faut batala conseil yango pe to uta pa banani muto bo bandaki bo bendaki singa muto asutenaki tu penses que ba ne belé o ba leki nango accompagner artiste lelo kalelo ndeko lokolo saelenga bolamu okanga ngande singa nzambo apesa nga pema chaque jour na respecta ke te na obanga ndeyo yo kuto sela non elote na bolamu wana nyonso ya sala ifali bolamu ya sala ki fali ka pesa ka ndako a répéter et bon ba voyage nyonso na mbongo nyonso fali apesi wana bo contete pa ya ko dindisa ye na bino mozo permettre di badata dindisa ye ba na ba souffrir soni wana ezana on ebandeli tamba obimisa soni yo kansi soki jaila opesa bakaba indice soki jael azobeta lisolo o eleka na kati ya chambre muto azalate ka fali Edi Badiata na soki na nani abeti yango nana yebisa déjà nini te na se ya ki lesbienne baola na mbeto parce que sexe ebimisa bat n'importe quoi alobi bien soka za na sida Edi Badiata za na sida nana muto amungwa aolala na mwasi aolala na mobali naye na se ya sexe ta nana zolala ye na ki lesbienne alobela makambo ba secret be tolo basiko lisolo wana betaki ba eka na kati ya chama pese alakisi biso ke naza nama abaki soki bolobi ba obisa matière abwaki ba place sobi ba plate c'est que ça ba plan ebele abezo ki la ka fali mawa c'est que nana pesa ba plan nana nani moment si a premier ministre on dirait bateau besoin qui ba visa bosungi fali pour pater pour les artistes na ba défier na ba concert ebele o fali ebimela makambo nga longwa déjà na Kinshasa na songa Kinshasa ka pona longwa faya basket faya basket ayebi na songa Kinshasa ka pona longwa na boya na ko longwa na poto tango na oloba na longwe awa faya kam tazaka na faya so na mina longwa na poto ba oloba na kimi pona poto na ozonga Kinshasa na longwa na Kinshasa faya bina na so longwa ko zonga tenga be faya na ozonga. Donc depuis à des jours aura déjà décision na awa na okino soutenir héritier awa faya yebi tout na faya wa yebiso po basala ki oni ba traiter nganti valeur ba finga papa biso ba tapa komba mutu mani ngasiko na baki na mumi mona ingai c'est que on se sentait coupable mais oui tout comment beaucoup tia grosso modo il fallait ba préciser ngana baki papa so atang sanga classe ata na akufaka avant mais na tanga classe na anti valeur ti na mona société na mona mboka Congo oko traiter nganti valeur ti
On dirait à chaque fois. Et puis balobaki na biso to l'axe potentiel grandeur na biso na l'axe potentiel nanga na ki na célérité promotion et simbi na célérité promotion concert et simbi bravo Maniké il fallait les kabi na lobaki na journée c'est nanga ba l'axe potentiel général akenda ki tumba alongi ba fleur lokola baza bato oyo bayoka bato sonité bo excusenga à chaque mot d'avion te lokola bato baza bato bayoka sonité voilà allez-y comprendre Chikito papa paradis à côté la biso Paul Mwamba papa social Gigal Fiki pour Topesio Bambote ebele Chikito papa paradis mais papa paradis si ko nazo zwa mbongo lancement te na otika mais faut toquer na paradis secret toquer na paradis secret mikolo toquer na paradis secret voilà la série on allait na yaki sika nazaki na moi ba peur ba nini nazaki pe na moi ba stress avant paradis je te promets je vais passer là-bas je te salue en passant toquer na paradis secret connais pas ya Chikito paradis. Ben voilà Manique de John. Mais à chaque fois, leur groupe est victime et l'ingara. Tu vois, et ça m'a ramené notre. Pourquoi ils sont à Kabato, Bayaka, Tom Souko travail. Tout le monde a déjà, première fois, leur dit Badiata, Aluba Mamba, qui valeur et déclencha. Les lots Baïro, le baquet, mon toi traité, la guerre n'a privé, non à Combo. Parce que tant moto et déranger les sous-yamou, la moto utilisé. Vous se sentez coupable ou quoi? Parce qu'ils accompagnent Batouazou, après conscient. Utiliser déjà la guerre privée qu'on s'attendre à son élote. Qu'on s'attendre à son élote. Pour utiliser. Pour utiliser. Il y a les banques à qui n'a molli mutaganga ai. Muto aibi kezaye. J'ai la qui va le bailler nae. Aibi qui va le bailler nae. Pour utiliser déjà. Elle s'est sentie utilisée la pauvre. Elle s'est sentie trahie par ses propres bateaux au bailler qui nae. Et puis tu au zongi, au lieu fana na onye, au yebi que non tu as fait beaucoup de choses avec elle et tu viens tu dis que non j'ai elle, tu l'aimes pe chantage. Oh zana ngo bimisa kaka. Oh papa de mutu la scène c'est que non va non kam non katazo ganga. Au moins t'es RNF tanga au finga na banini. Pour la bagaille visa bon. Oui mais c'est ça. Tu vois la vie en bois qui. Allah vidéo peut vivre. Taka ba ndeko la ba obenga. Maniké. Siko sala mo mbali la secret loba biso to yeba. O loba kama famille kuna. Ate. Vidéo pesate. La vie la salle c'est ka famille. Maniké loba pardon. Otonga biso te ka vite la. Papa social oyoka. Donc banga kina yo. A largué le robot et on dit y a tika le quoi pas de mobile là et ne faut le banner l'autre mais 3 heures yo mo yebisa o teka disque makambo ebele alobate ngapela yebisa avec ça lobby ya mabé et soit et bani ke pas obima donc tout se protéger car tout ce ka la délire il y a pas ce ka la délire voilà mais aujourd'hui s'il faut condamner tout ou ça non pas ça n'a tort il fallait pas nier. Avec j'ai déjà dans la canda publication il dit Badiata fallait fandanier et puis il fallait respecter Fali Nana Boudouka il fallait respecter Fali j'ai n'a rien à perdre biso to banga koloma comme sous notre la prince un musicien azakana bango bako trikenga tembo ko c'est la mona bombe j'ai n'a rien à perdre elle n'a rien à cirer. Mais tu penses pas qu'il y a vidéo au Ebima qui est artiste Fali Poupana et dit Badia Tezaki peut-être message au Diaba Pesaki tout le monde est directeur à moi Oyemba Fali Poupapa Oyemba Baka ba on mi bali. Il y a bon ça. Quand tu gros message il y a beaucoup lo baboya. Il y a peut-être en suspendre ngana yebike en suspendre été et ça na ba compte il y a ba secret. Pour yepé dit Badia ta aza muto a choso fallait suspendre yé pas lo ba secret. Fali pas au banga edit. Tu penses? Il y a un balobi ko ça la secret nando quitté. Pour trahir yo et quoi et apprendre bateau na ba émission to sali apprendre bateau ça la ka secret na nzambe yebaka tango vaina muninga na se tango so comme ozwa mapapu opumbwa ayo ke lozu ayo comme rappeler bateau passé yango di badia ta ke no ba pembe ayo salangi loté ayo loba j'ai une voice hein oui voice ani ya bon moko etindela nga ayo loba salangi loté ba loba pamba suspendre ngate ayo benga na ngate ana moté liboso nanga so na mona mabe mena tiango mais c'est pas important la lobby kaka mais ce qu'on a ici fallu les bateaux les victimes est en train de couler prends Jonas jette-lui dans l'eau laisse-le dans l'eau et toi tu continues si tu veux pas humiliation et koya ton image était que pas fidèle au sambre
Oui, Marambo, ils ont balisé à côté. Ça n'a rien à voir peut-être dans le mouvement. Il y a un ABC, ceux qui gèrent la zone, déjà Makambo, au batonga qui n'a qu'à bureau, n'a qu'à chambre. Moutaza qui te sait qu'il y a Makambo est belé. On dirait que nous on est tibissonné sur le ton à la biso. Le ton à la Mexico, c'est un Makambo, au baloba, t'es pas bateau. Mais nana l'obéla Jaël. Un sentiment. Pas quand ça, Jaël a trahir. Jaël a tout salinde, il fallait que le lingo soit jamais. A comme banga ou quoi lèpre. Comme ça, n'a fallu n'en lingi. Au comme il pas mon après c'est la mort. Autant on combat falite aïni yo mfine mobile. Au moins quand on ça va là, on là on protéger papou pour na yo protéger été. Fallait aïni yo kolekanga. Hein? Oui, oui, hop. Aïni na pour le bani aliki na 6. Ya lingate ba le baliki na 6. Voilà. Papa Prince. Voilà. Papa. Et ya ça papa Prince nga qui parle nga mamna te nga na kosa. Ya je connais de ya ça makambo di badiata. J'ai vécu avec dans les victimes pendant 8 ans. Na intelligence dans un tu crois pas que j'ai pas observé des choses? Il y a des choses on a quoi le bapelelo batba onzima. Alors on a le batté parce que compte tenu que non, moi je sais comment garder quelqu'un, protéger quelqu'un. Jusque là je l'ai toujours protégé et je le ferai. Au monde a été à quoi pour les arabes qui au Cameroun na montou yemba mo bimisi tam suba secret nyoso. Ezaka importanté. Ezaka importanté. Crédibilité non ami soit battu baby. Montre-moi toi sur confiance. OK, na vie faut la confiance, l'amitié, l'amour, c'est sacré. Il faut me taper sur encore fait net j'ai ndinga zana partout. Est-ce que yo pour au s'attendre que le ba pe sur confiance. Nga bat ba belé ba pe sanga confiance belé. Ba bi kena nga ba bi kena be bo mama kam. Nga lo baté. Même falier mo zana linganga minga bi ke mani ke lo banelote. Et puis autika le belo. Tu es là batu faut ba limbisa yo quand le ba ko limbisa. Nga déjà j'ai pas l'habitude de trahir les corps. En somme tabi nga mani ke likambo ko lo baté non lo baté. J'ai le basa ki akor nanat. Ya to sala makambo quand ça ba to abiso mi balé mais likolo ezo mona saison mona. Ma beleza likolo ezo mona nzamba mona. Ta on a no epse ko lo baté ko epsa mutu te tala. Ta on ya lo biango. Nana so abando la kele mabena miso nzamba okufa. Po ndima ipwani. Il y a deux lois. Il y a la loi de Dieu et la loi du monde. So loi est monde est sauvé, mais loi bato ba otinda ba ocha ba commentaire wana baza bato mokili. Mais loi ya soki ezaka ya nzambe. Ya nzambe po bima na porte. Ondima ki pona ni to sala secret. So ebeki nga so mutabande sangali kambona na otne secret ngwe sangana ne so ya boma mutu kolbate po na loba. Soki eza kilo kolbate na kokate komema ngote. Parce que c'est un fardeau que tu dois porter toute ta vie. Yo poza mutabunde la opose wa vita. Ngai tenga mtabundela ngate sule kao kam tapesa ma visa file kao kalinganga mingi ya ona ya botika sule pona obima botika batika sule na buzoba ya sule azap musicien te azak camarade Fali, c'est un homme politique bomona moi sina na ba bêtise boyebi ma moi sina été boyebi ba na été botika sule pe na bobimisi na ba problème wana sule a toujours été bon, il s'est toujours respecté dans tout ça. Bopota, Kabasele, Makamba, Boakaye na Mai. Merci beaucoup. Voilà, Manique de John, Azala qui a allé dans l'image sportive. Mais comment évoluer Prince Babia? Prince Babia, Azana Studio, Azosa la Gentleman, volume 1. Dans une silité, qui est dans effort personnel. Je profite pour saluer Banabandal, la belle Kanyeba, ma petite soeur que j'aime beaucoup. Mireille Okito, Motema Junior Okito. Je profite aussi pour saluer Chango Basket. Je profite aussi pour saluer Choisi Matata Lange Céleste, les vénérables maîtres. Voilà, na salué P. Banagno surtout. Anandong à la fille du roi, Tom Yumba, je te salue en passant. Chris Kikuba, je te salue, voilà. Ouais, Manique de John, token na biso na souka, Paul Mwambaro ta biso papa social, dont au PC vraiment ba beauté et belé, mais tout moni. Il conduit protège Boubouli Yondela. Vient na biso, il conduit protège Boubouli Yondela, tout agné, l'aéroport, vers Sola. Sola Makasi. Merci vraiment, mon vieux. Dans Petit Fali, oh, auto santé bonnet, diki. T'es sozo le bélan, so ngobé tena sola mwana no rabesenga. Arrête. Non, par rapport, il y a plein non, de rapporter. Arrête.
Arrête s'il te plaît. pour nani, moi, Non, 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 non. Ça, Asala o mabia non, ça makayo. c'est me rabaisser. Non, non, non. À comité, au col bétera ma sonnette. Il y en a sans jalousie, sans rancune. Je peux pas être dans mon plateau, je parle de ces gamins-là. Non, par rapport, il y a plein de Mais je m'en fous. Et talingate, m'a amené talingate. Tout le monde est victime. Ngate. Ngasa na victime. Je salue la poule gars tembe toto ya tembe. Azana concert en Belgique, tous là ba préciser date, na pesi Chalimbote, na pesi ba danser Shakira, na pesi Shakira dans ses héritiers ba mbote belle place ça. Merci. Shakira, je salue Shakira. Picha. Manik de John Dona, voilà. Les gars qui les lelo, déjà na Image Pro TV. Donc, merci na baignon sur balanda chaîne Image Pro TV. Chaîne où peut savoir nos informations en temps réel. Chaîne où peut savoir toujours l'actualité. On est là seulement pour vous informer et puis c'est notre devoir pour tenir biso regarder pour épica émission des Alaka. Merci na babenga ba peut savoir biso ba suggestion na bango ba commentaire na bino et ça la biso bien. Ponato Kenda toujours Liboso Patrick Maloa Vengi Topesio Bambote Lionel Lapoule Gabosete. Donc je tiens aussi à vous signaler que le groupe Ampère au Barbet a déjà concert d'abord ce dimanche. Donc Toku Tanawana et Koza La Sombele Suka Bisanga. Donc voilà Métro 5 aux Amobimba Salle Barbeta Kombo Nango Les Républiques. So vous connaissez la page d'abord Ampère Boumou na bali à billetterie. Bosomba pour vous sa bango force. Voilà. Puis Chanki mon abino yo soldat de la presse. To salaka boulot. Moda salon moda beauté donc topesier moda coiffure ba mbote ebele c'est gâteau Eric Moda beauté salon moda beauté topesier ba mbote cha ntambo aussi topesier o ba mbote ebele puis Chanki muto salaka boulot bo partager émission massivement ba oh non ba s'abonner bo s'abonner na chaîne bato batali biso mbala liboso bo pesa biso force ya ngwana isala rakien to sali la bino msala malam. Merci na yo grâce Kasi Paris 20e Chikaluka ou Diezola London City. Je répète encore et puis tout pesi sous ba félicitations na pasteur Jérémy na molonga ni na Jinantaka oyo ba uti ko sala mariage na bango déjà na Kinshasa mobile a pesi biloko tikali na poto. Donc félicitations na yo pasteur Jérémy. Tout ça ensemble, voilà. Je vous dis bye bye, à la prochaine numéro, ciao. Maître supérieur, les vénérables choisi Matata, ya Carole la gabonaise. Tatino nani choisi Matata, rêvez à moi mon bébé chéri. Yan Chadi Wandou, Bando Kendana koma kolelaka, mon bébé chéri rêvez à moi. Katoumale Patrick Mbinzo, Kevin Kaimbe. Opéra, il est le Cambodge, encore et toujours il se bat. Adulte, et 10 à match. Choisis ma tata. Yobolingo, motema nanga. Maître Yanapini. Choisis ma tata. Statino nde nani choisi. Bébé Kingombe. Lobelanga na yeba ozaya nani ye. Bonatika kolanda matata. Mon amour rêvez à moi. Bando kenda na koma kolela. Choisis ma tata rêvez à moi. Walton Elias Riti Kotazo. Yabolingo Chancel Mbemba Demitieux. Blancine Zonza Françoise Louvoilo. Ira Tigre de Falcao. J'y pense à toi mon bébé. J'y pense à toi choisis. Christian double impact. Ifisi wa Choisis ma tata, tu es mon bébé, rêvez à moi. Choisis ma tata, Yobolingo, amour nanga. Richard Arizo, choisis ma tata. Gelor Ingila Wante de Gelor. Choisis ma tata, mon bébé, mon amour. Marco Chabani Bandaloa. Mon abolingo na yo, choisis ma tata, mon amour. Serge Kiakou. Papa Nanesta Gamete les vénérables. Choisis ma tata mon bébé. Anel Kaba Fostete. Mon amour choisi. Songelanga mon bébé. Baboutou et comme Milaï. Papa c'est Senayo mon bébé choisi. Adilondolé les célèbres. Je pense à toi choisi. David Mumbele. Je pense à toi mon bébé.
Chaque nuit je pense à toi, choisis. Songelanga bébé, Mayawa, choisis. Nakosi mamandoki, nakoko ma rebelle. Pona yo choisis. Jazz et Kavolo. Alino Kalamba. Jojo Kiala, Andi Ministre, Lady Bolono, Gloria Mani, Milolo Fwamba, Restaurant Mandaka na Lyon, Nayango, Yengambe ya Putu, Salamana Volate, Papito Kindudi, Marvin Chamali wa Balela yo, Choupette Galiano, Patrick les bourgeois, Hérité Kakonde, Jenny les Moza Wepie, Papi Louvete, Basket, Guy Basket, Fanny Bongenge, Kingepo, Manoucha Mwadi, Spedi Mahonda, Arsi de Paris, Trésor Mbemba, Alekia Makaya, Trésor Mbombo, Parita Partia, Damien Dimani, Aimé de Sambier, Chilo Branco, Yannick Branco, Patrick Ngoubi, Talanena Lela Kayo, Chignon Loueri, Migenyema, Chiba Chibambalo, Bolingo na yo, Umba Umba, Olivier Chipengo, Maître Mehdi Makengo, Maître Patron, Kelly Galiano, Bolingo na yo, Umba Umba, Ibaleye, Pesi Konteta, choisi. Et le président Golf Kizola, Junior Mokolo, Honorable David Moukeba, Adou Malé Kaira Savané, Lettre de motivation Eric Wawa, Patrick Pété, Armen Mokolomani, Mirai Ilonga, Maxi Ilonga, 001 Junior Massango, DJ Boss, Maxi Media, Junior Kadia, Yoka Misapi, DJ HB Bokechu, Rémi Bola, Bénédicte Massengo, Michel Kombe Aigle, DJ Chris Belgique. Nalula yona memingambo, Belore Manganta, Nalula yona memingambo, choisi matata, papa la nesa. Anel Kaba Fossette. Solo na memingambo, Patrick Massidi, Nagle Sexy Boy, les petits Santa, Ali Kisala. Opa Omokonzi, Kofi Olomide, Ozoloka Chacho, DJ Regen, DJ Kindoki, DJ Lutonadio, DJ Love, DJ Arsenal. Il y a des gens comme ça.